Na kombo nzambe tata mona pe molimo mosantu batata ba maman balandi ya Guy Laurent Lobela autrement dit analyste spirituel ndenge tokolobaka toye lisusu juste pona ko informer na ba téléspectateurs na biso ba consommateurs ya émission des analyses spirituelles ndenge tolobaka lere nyonso pe ndenge tokobandaka koloba yango émission na biso tosalaka yango mpona kosepelisa bato te kasi tosalaka yango po ete tosepelisa tata nzambe nzambe soki asepeli je crois que oyo nzambe abongiselaki biso tokozwa yango kasi soki nzambe asepeli te ezalaka pasi oyo nzambe abongiselaki biso tokoka kozwa yango. Alors présence na biso bato ebele bazali kotuna pourquoi ozali koeffectuer lisusu ba émission des analyses spirituelles te. Tomekaki déjà koexplike yango epai ya ba internaute na biso bakosavouraka émission des analyses spirituelles lere nyonso. Tomekaki koexplike ba raison majeure oyo ezali kosala ete tosala production ya ba émission les analyses spirituelles te na période oyo. Alors neti bino bozali batu oyo bo permetaka biso bolandaka biso e batu oyo pe bo pesaka biso ba suggestion na bino bo pesaka pe biso ba critique na bino to considéraka bino lere nyonso yango tolobaki tokoki kotia ndelo te pona koya kopesa bino explication par rapport ya absence na biso na ba émission oyo tozali kosala ba émission oyo tobandaki kosalela bino les analyses spirituelles. Mingi bazali kotuna balobi papa analyste spirituel otiki kosala ba émission ou bien ni. Réponse na biso était que analyste spirituel ezali biso totiki kosala ba émission te. Papa analyste spirituel Guy Laurent Lobela atiki kosala ba émission te. C'est-à-dire silence na biso, maîtrise na biso, ezali ko faire partir na ba principe na ba discipline oyo etambwisaka biso na kati ya ba émission to programme na biso ya émission les analyses spirituelles. Donc silence na biso to absence na biso na période oyo ça fait partie na ba discipline. Ça fait partie aussi na programme oyo biso tobongisa oyo tokozalaka na yango ya émission les analyses spirituelles. Je crois que babandaki kotuna soki totiki kosala ba émission les analyses spirituelles réponse na bino yango wana. Papa analyste spirituel atiki kosala ba émission te. Papa analyste spirituel azali toujours na période ya méditation, azali toujours na période ya concentration, azali toujours na période ya ba discipline spirituelle oyo ezali ko permettre biso toye kola lisusu makambo ebele par rapport ya oyo euti koleka na kati na lingomba. Toyebi ete batata ba maman na kati na lingomba na biso makambo eleki ebele oyo mokonzabula lobaki, makambo eleki ebele oyo bambuta basala oyo bazali kosala kino lelo, makambo eleki ebele na ya mabe na ya malamu oyo pe biso bandimi tozali kosala. Alors objectif ya émission na biso ezalaka toujours to memela bino mayele ya sika oyo ko permettre biso to longa na distraction et to sala makambo na volonté ya tata nzambe, to sala makambo na volonté ya mokonzabule tata Simo Kimbangu Kiangani, et to sala makambo pe oyo ezali ko accompagner bilaka oyo ba papa balaka ki biso. Toyebi ete na kati na lingomba toyaki tourisme te. Toyaki tourisme te na kati na lingomba, toyaki mission ya kotelemisa lingomba. Toyaki ko accompagner tata Simo Kimbangu po ete tolo na lingomba na se ya tango na mokili oyo, et puis to installer bokonzi ya nzambe. Biso bamwala balobaki kati na biso
tozali na ba catégorie ya ba ange. C'est-à-dire yonanga esika ozali soki oyebi genre to catégorie nini ya ange oyo ozali obligé ya kosala makambo oyo eko accompagner bilaka oyo papa bapesaki biso ko accompagner pe mission oyo tata Simon Kimbangu ayaki na yango na sena tango ko accompagner pe mission oyo yo oyelaki na sena tango. Voilà raison pour laquelle ba émission na biso tango tosalaka yango tolobaka ete tosalaka yango na sentiment te tosalaka yango na plaisanterie te kasi tosalaka yango po toluka toyeba posa ya Nzambe ezali nini et tosala posa ya Nzambe soki Nzambe asepeli et biso pe tokosepela na oyo Nzambe abongiselaki biso. Voilà batata ba maman ba raison oyo biso tosalelaka émission des analyses spirituelles yango wana ba raison ya silence na biso ezali ete tozali na méditation, tozali na observation ndenge tolobaki, tozali na période ya observation interne na observation externe. Elingi koloba nini? Tozali koyekola makambo ezali koleka na kati na lingomba parce que na période oyo euti koleka mbonge ezalaki ya makasi na kati na lingomba biso na biso tobandaki kobimisa ba vérité to biso na biso tobandaki koloba makambo oyo mokonza bule tata Simon Kimbangu kiangani ayaki ko constater ete parmi makambo oyo biso na bino tobandaki kosala na kati na lingomba mingi bandaki kosepelisa ete. C'est-à-dire kati na biso tobandaki koloba makambo ya lokuta, kati na biso tobandaki kosala makambo ya ndenge na ndenge, et puis biso etake ba analyse spirituelle toyebi ete epa na biso lokuta ekozalaka te kasi tango ete tosangani na bato oyo bazali koloba lokuta, tango ete tosangani na bato oyo bazali kosala makambo mpona koridikilize lingomba, tozali obligé ya kozonga sima totala ndenge tozali koloba observation interne makambo nini ezali koleka na kati na lingomba, banani bazali kosala promotion ya lokuta na kati na lingomba, banani bazali kotravailler mpona kodevaloriser ba valeur na biso, banani bazali kotravailler mpona kohonore lingomba, banani bazali kotravailler mpona promotion ya lingomba dans le bon sens. Yango bomoni silence na biso ezali juste pour permettre biso tosala observation moko interne, observation externe na mayepe mazali koleka na kati na mboka na biso ya politique. Parce que boyebi ete tata Simon Kimbangu amemelaki biso lingomba na l'État. C'est-à-dire na l'État na lingomba ezali ya biso. Soki na kati ya lingomba makambo ezali kotambola malamu te batata ba maman bondi mela biso ete na l'État pe makambo ekotambola malamu te. Alors lokola mbutu ezalaki na kati na lingomba kino lelo mbutu ezali na kati na lingomba e mbutu wana pe ezali na kati na mboka na biso to na l'État na biso. Alors biso ba analyste spirituel to jijaki bon to sala oyo babengi yango observation externe, c'est-à-dire observation ya libanda na observation ya kati pona to yekola exactement makambo nini ezali koleka na kati na lingomba e banani bazali ko travailler pona ko valoriser lingomba, banani pe bazali ko travailler pona ko dévaloriser lingomba. Boyebi ete batata ba maman ba papa balobaki ete Satana akotaki na kati na lingomba. Alors lokola akotaki na kati na lingomba ezali ko senga bato na mayele, bato na bwanya, bato baye bazali na elembo ya tata Nzambe pona koluka koyeba effectivement bizaleli na bango, misala na bango ekoki kozala ndenge nini, parce que na lolenge oyo biso tozali kotambusa na kati na lingomba
confusion ezali totale. Bana na Nzambe bazali koyeba na lisusu te. Bana ya Satana pe bazali koyeba na lisusu te. Alors, biso lokola tozali ba analyste spirituel et pesameli biso pona kosala ba étude, pona koyekola pe koyeba bilembo ya bana na Nzambe ezali wapi, bilembo pe ya bana ya Satana ezali wapi. Banani bazali kosalela Nzambe na solo pe banani bazali kosalela Nzambe na solo te. Bana ya Nzambe bazali banani et puis bana na Nzambe te ezali ba banani. Yango bomoni batata ba maman silence oyo tozali na yango touti koloba tout à l'heure et ça fait partie ya ba principe na ba discipline ya musala oyo biso tokosalaka ya émission les analyses spirituelles. Tokopesa bino exemple moko très simple pona komona ete ya solo nous avons des sérieux problèmes na kati ya lingomba parce que bato mabe oyo bakota na lingomba bazali ko occuper plus ou moins 70% ya ba responsabilité na kati na lingomba bazali ko occuper plus ou moins 70% ya misala na kati na lingomba. Alors soki ozali mwana na elembo esengeli na biso tozala na discernement ya makasi parce que jusqu'à maintenant biso ba analyste spirituel tozali ko fanda, tozali ko yekola, tozali ko sala ba analyse spirituelle très approfondie pona ko luka koyeba makambo oyo ekomi ko salema na kati na lingomba, makambo oyo ezali ko salema pe na kati na lingomba. C'est comme si parfois toza koyeba lisusu mission ya Tata Simon Kimbangu te. Parfois toza koyeba lisusu rôle ya lingomba na biso te. Mokonzabule Tata Simon Kimbangu kiangani auti koyebisa na biso baye tokosambelaka na 3 égale 1 alobi na biso ba message ebele très important oyo ezali kopamela biso, oyo ezali kopesa biso mayele, oyo ezali koteya biso, oyo pe ezali kopekisa biso makambo ebele. Kasi lokola mingi tozali na kati na distraction, maye mokonzabule ayebisi na biso, azali koyebisa na biso to ayebisaki na biso, moyen tozwa yango a considération ezali te parce que bato ebele bazali bana ya Satana ndenge Tata Simon Kimbangu kiangani alobaki ete toteyi bato balingi na bango ko changer te. Ezali pamba te basinya ba contrat na bango na Satana. Biso tozali kofanda, tozali kotala, tozali koyekola, makambo ezali koleka na kati na lingomba pe makambo ezali koleka na kati na mboka na biso. Tangu tokobima na analyse spirituelle très approfondie oyo ekopesa biso ba orientation ya koyeba ko se positionner na makambo oyo biso toyelaki na kati na lingomba parce que na kotala na miso ya bonzambe, na kotala pe na miso ya bomoto tozali komona ete spirituellement parlant tozali ko dérouter, tozali ko faire dévier lingomba na rai esika ba papa batikela kibiso, esika ba papa basenga kibiso, esika oyo lingomba esengeli na biso tokende. Parfois naza komituna, est-ce que banganga ya Nzambe ya solo oyo tozali na bango na kati na lingomba oyo basala théologie, oyo basala ba cours biblique ezala na lutendele, oyo basala théologie na lutendele ezala baye bazali kosala ba cours biblique na mboka ya nkamba Jérusalem. Est-ce que tozali komona na miso ya molimo esika tozali kokende? Parce que
biso tozo sala ba analyse spirituelle toza ko déplorer makambo oyo biso tozali ko sala na kati ya lingomba toza ko beta masolo ya batu ya politiki te toza ko beta masolo ya batu ya protestate toza ko beta masolo ya batu ya katolike te to batu ya église de réveil toza ko beta masolo ya biso bakimbangiste mais biso bakimbangiste tozali koyebisa bino tozali pe kolakisa bino ete makambo oyo tozali kosala likambo songolo likambo pakala ezali lolenge na biso bakimbangiste te molimo oyo ezali kolata biso po toloba makambo wana ezali molimo nini parce que tango tozali koya kodeplorer makambo oyo ezali koleka na kati na lingomba mais par contre au lieu ya baye basala ba théologie baye basali ba cours biblique ba étudier likambo bazwela yango décision par rapport ya véracité na yango ndenge biso tolobeli yango ndenge biso tomoneli yango mais tozali ko transformer makambo oyo biso tozali koloba ete ekomi makambo ya lokuta yango ezali kosala biso confusion dans le sens que nakati ya lingomba tozali koyeba te bana na nzambe ezali banani e bana ya satana ezali banani parce que nakati na lingomba na biso tozali na doctrine na biso tozali na ba principe et méthode tozali na makambo oyo ba papa batikaki oyo esengeli na biso totambola lolenge wana mais na kozonga sima na kotala na miso ya bonzambe na kotala na mayele ya bonzambe to na ba réflexion spirituelle moko très approfondie tozali komona yango ete à chaque fois mokonzabule tata Simon Kimbangu apekisi makambo et biso baye tozali ko comprendre pour ça ya tata Simon Kimbangu parfois tozali ko yoka pe tozali ko tosa makambo oyo mokonzabule tata Simon Kimbangu apekisi. Alors tango tolobi to pesa lumière na likambo oyo mokonzi apekisi na likambo oyo mokonzi apeseli yango et parfois tozali lisusu kokoma le plus en plus ba ennemi ya baye bazali na posa ya vérité na kati ya lingomba te biso tozali une église l'église en soi tozali batu ya côté ya solo tozali batu ya kosala ba politique ya libanda te tozali batu ya ko protéger baye bazali kosala mabete parce que ezali kosala pasi na motema ezali pe kosala pasi mingi na biso baye toyekoli doctrine na biso tomona ete tango mokonzi ya bule alobi likambo bino boyoki yango boluki bosala yango ndenge mokonzi ya bule alobi un groupe ya batu baleki balobi te mokonzi ya bule alekaki alobaki ndenge wana te makambo oyo mokonzi ya bule alobi yango na contexte mususu e batu bapesi batu banganga nzambe bapesi batu oyo bacontredire maloba ya mokonzi ya bule bapesi batu wana raison e batu wana balongi tango mosusu na likambo moko boye songolo e mokonzi ya bule apesi ba directive na ba orientation e bana na nzambe baleki balobi il faut tosala ndenge mokonzi ya bule alobi mais le même bana ya nzambe lisusu bato misusu pe kaka na kati ya lingomba oyo bazali koloba biso pe tozali bana na nzambe batelemi balobi non bakosi nzambe na biso tokoki kosala ndenge wana te il faut tosala boye e banganga nzambe bapastere oyo bayekoli lingomba bandimi ndenge batu balobi bakosi nzambe batu bandimi yango balobi non bakosaki nzambe e bazwi makambo oyo bana na nzambe mususu balobi bakosi nzambe na biso me nzambe na biso alobi likambo bato bandimi yango bana na nzambe mususu bandimi yango me bana na nzambe mususu balobi te bakosi nzambe na biso e banganga nzambe basali effort de façon que
batu oyo balobi bakosi nzambe na biso bapesa bango raison que oui bakosaki nzambe na biso. C'est-à-dire ezali kolekela biso ba analyste spirituel. Ezali kolekela biso na mutu ya komona ete bana na nzambe bazali koyeba na lisusu te. C'est-à-dire confusion ekomi na kati ya lingomba baye bazali kosala ba détournement ba mibengi ete papa Simo Kimbangu nzambe na biso e bazali kosala ba défense na makambo oyo ezali ko permettre bango basala ba détournement mais banganga nzambe oyo basala ki ba théologie na kati na lingomba na biso na baye basala ki ba cours biblique oyo bazali na ba capacité spirituelle ya ko détecter likambo ya mabeto ya masolo na likambo ya lokuta mais bazali ko pesa beaucoup plus raison et pas ya baye bazali ko bebisa na sous prétexte ya koloba ete biso tozali bana ya nzambe ndakisa ya maye mokonzi ya bule ezali koloba tango nyonso baye bazali kobina bazali koloba biso derrière papa Simo Kimbangu nous sommes derrière et pour papa nous mourons. C'est-à-dire tango zali kopekisa ye azali kobundisa yo azoyebisa yo pour papa nous mourons parce que ye azali ko défiler azali kobina baye pe bazali kosala ba détournement tango zali koloba ke mutu bo asali détournement abalukeli yo alobi te azali kokosa pour papa biso nous mourons. Pour papa nous mourons. Le même batou bazali kosala ba détournement, le même batou bazali ko détourner ba orientation ya mokonza bule, le même batou bazali ko boycotter ba signature ya mokonza bule, le même batou bazali ko boya kotosa maye lingomba ezali ko kanga, le même batou bazali ko se défendre à disant pour papa nous mourons. Et lingomba ezali na ba théologien, ezali na ba pasteur oyo basali ba cours biblique oyo bazali na maîtrise ya doctrine na biso bazali ko pesa kaka bato wana raison. Batu batelemi batomboki bakangi batu batelemi batomboki bakangi paroisse balobi lelo batu bakosambela te parce que bakosi papa ba théologien ba pasteur ya minene bazwi makambo wana balobi oui bozana raison. Batu oyo bandimaki balobi oui biso tokotosa likambo oyo lokola papa nde mutu alobi yango. Des sortes ya bana na nzambe ba théologien ba pesa biso vraiment solution na makambo oyo parce que doctrine na biso tozali lisusu koyeba te ndenge nini tokoki kobatela yango. Doctrine na biso oyo toyebi ete Kimbangiste ayibaka te, Kimbangiste abukaka lokuta te, Kimbangiste asalaka intervention ya likambo moko boye ya mabe te, Kimbangiste akoselaka moninga likambo te. Biso tozali ko dénoncer makambo oyo tozali komona oyo ezali vrai na kati ya lingomba na biso. Oyo pe soki otali na ba prophétie oyo bambwana batikaki bazali kolakisa yango ete na kati na lingomba bato mabe bakota. Ozali ko dénoncer maye mazali kosalema ya mabe na kati na lingomba. Le même bato oyo bazali kosala makambo wana ya mabe bango pe bazali kotelema contre biso. Ya koloba ete bino bozali batomboki, bino bozali kobebisa lingomba. Imaginez-vous tozana message ya papa Simo Kimbangu, ba message ya papa Simo Kimbangu oyo ezali koloba ete basima ezali kobunga. Tozana ba message ya papa Simo Kimbangu oyo ezali koloba ete bambongo ya lingomba ezomona na te. Tozana ba message ya papa Simo Kimbangu biso tozana capacité ya ko détecter batu na système na bango o bazali kolia mbongo ya lingomba o bazali ko détourner ba volonté ya mokonzi bule tata Simo Kimbangu kiangani oyo pe bazali kosala makambo oyo ezali contraire na doctrine na biso. Tozali na facilité wa mais tango tobimi topesi bino ba directive, topesi bino ba orientation, topesi bino ba indice ya koyebisa bino ete voilà na likambo boye ezali malamu te mpona lingomba na biso mais masasi ezali lisusu kobaluka vers biso. Non koki koloba ndenge wana te ozali kobebisa, c'est-à-dire mutu azali koyiba mbongo ya lingomba ye azali kobebisa te
muto azali kobina na kati ya lingomba ye azali kobebisa te ye nde azali mwana na Nzambe. Muto ya boyi signature ya papa alobi bakosi papa na ngai ye azali kobebisa te ye nde azali mwana na Nzambe. Muto ya telemi alobi ete lelo église ekosambela te soki tokokufa tokufa. Mutu wana akangi porte ya église alobi lelo église ekosambela te ye nde azali mwana na Nzambe ye nde azali na elembo ya Nzambe. Me mutu azali korapele biso ete mikanda na biso ya lingomba elobi boye, mibeko na biso ya lingomba elobi boye, makambo oyo bapapa batikaki ezali boye. Biso bakimbangise tokoyibaka te, biso bakimbangise tokosalaka détournement ya mbongo ya lingomba te, biso bakimbangise tokozangaka kotosa maloba ya mokonzi ya bule te. Bato wana nde bazali bana ya Satana e baoyo bazali kosala makambo oyo ezali kobebisa lingomba na biso, bango bazali bana na Nzambe. Yango omoni batata bamama tolobi tokoki kokende a contradiction na volonté ya mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu te. Il faut tango nyonso toyekola kotosama ya mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu azali koloba. Mokonzi ya bule autaki koyebisa na biso ete makambo ya bareseaux sociaux, makambo ebele yango bomoni tango toyokaki yango esengaki na biso tozwa maîtrise, tomeka kofanda toyekola parce que mokonzi ya bule akoki koloba te soki a constaté mabe moko boye te. Ce qui veut dire lokola mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu kiangani a constataki mabe yango alobaki. Du biso baye tokozalaka na posa tokweya na motambo te ya koloba ete tozangi kotosa liloba ya mokonzi ya bule ou bien tozangi koyokela mokonzi ya bule tozalaki obligé ya kozonga sima kosala observation interne na observation externe pona koluka koyeba makambo oyo tobandaki koloba to vérifier yango to revérifier yango et totala pe bizaleli ya bato oyo biso tobandaki koakize d'une manière ya dénonciation ya koloba ete voilà mutu boye asali boye. Totala pe bizaleli na bango soki ekochange par rapport ya ndenge mokonzi ya bule abeti sete alobi ete makambo ya bareseaux sociaux makambo boye totika yango tomeka nano kolanda maye biso tozali kobongisa. Batata bamama biso toyokaki mbele ya mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu kiangani yango bomoni batata bamama tolobaki yango ete cesse le fait ezali kasi tokofanda te et tokokanga pe miso te. Cesse le fait ezali entre temps tozali ya kotelema, cesse le fait ezali entre temps miso na biso pe ezali ya kofongwama. Donc tozali kotala mayema zali koleka, tozali kotala mayema zali kosalema na comportement na biso misala na biso tozali kovérifier yango. Na yo pe mutu oyaki na kati na lingomba na mission ya kobebisa, na mission ya kodevaloriser œuvre salvatrice ya papa Simon Kimbangu. Nous sommes en train d'enregistrer tout et au moment opportun tokobima pona kopesa bino ba résultat ya oyo biso tozali ko enregistrer. Soki oyibaka mbongo ya lingomba, soki omoni ete okontinue koyiba yiba na yo mbongo ya lingomba continue, mais yeba yango ete biso tozali kosala enregistrement na observation interne oyo tozali na yango. Soki pe obebisaka bebisa, mais yeba yango ete biso tozali ko observation externe oyo biso tozali kosala. Donc batata ba moment message na biso ezali yango wana. Banganga Nzambe bameka ko expliquer biso, bameka ko lakisa biso na bonzambe mwana ya Nzambe ezali oyo azali ko désobéir na ba ordre oyo Nzambe na ye azali ko pesa ye. Mwana ya Nzambe ezali oyo azali ko désobéir na mibeko ya lingomba, ou bien mwana ya Nzambe ezali oyo azali ko tosa maye
mokonzabule tata Simo Kimbangu azali kosenga biso to maye lingomba ezali kosenga biso mwana na nzambe ezali oyo wapi parce que confusion oyo ezali kokota na kati na lingomba eza ko risquer mabe et remplacer malamu na kati na lingomba na biso baye bazali koloba solo bazali poursuivi baye bazali ko dénoncer makambo ya mabe na kati ya lingomba bazali poursuivi nzoka nde batu pe baye bazali na kati na lingomba na mayele ya mabe bazali na plat oyo bango bazali kosala oyo petit à petit soki biso banganga nzambe oyo tosali ba théologie tosali ba cours biblique na kati ya nkamba soki tofongoleli yango miso te mabe eko remplacer malamu na kati na lingomba e tokokoma lokola lingomba oyo ezali lisusu na nguya te yango ezali maye biso tozali koobserve na kati na lingomba biso moko na kati na lingomba nous avons de sérieux problèmes na kati ya lingomba tolobelaki likambo ya bainfiltration tolobelaki likambo bamakambo ebele tolobaki likambo ya mokonzabule aza na danger par rapport ya infiltration oyo ezali na ceinture na ye tolobelaki makambo ebele na makambo oyo tolobaki nzambe ayebi ete toza na raison parce que infiltration ezali ya makasi na kati ya lingomba tolobelaki mpe makambo ya système nzambe ayebi eke toza na raison par rapport ya plat oyo ezali na kati ya lingomba mais biso tokosese ya koloba te parce que ezali mosala na biso ya koloba maye nzambe azali kolakisa biso parce que tozali kosala mosala oyo na mayele ya bonzambe tozali kosala yango na mayele ya bomoto te to na sentiment na mokili oyo tosakola mpe tosala na solo wete ezali na mokolo mboko manso mabomba mimakomonana awezali biso na mokili oyo tosakola mpe tosala na solo wete ezali na mokolo mboko manso mabomba mimakomonana ikolase manso makoleka kasi elaka ya nzambe koleka te kinu esalema mokili monso sola ya solo buka sobwa nzambe ikolase manso makoleka kasi elaka ya nzambe koleka te kinu esalema mokili